Bokutani malamu na kati ya Kep Congo TV, chaîne ya bino, chaîne ya bana mboka. Ya bino molobeli mwana mboka Papa Malachi Steven Bosweli na kati ya Kep Congo TV, chaîne ya bana mboka, chaîne na biso kitoko makasi. Na kanisi bozali komona awa. Jio na sali ezali bongo mélange ya fruits oyo bozali komona awa, to bengi yango na français pastèque. Pastèque ezali fruit moko malamu esungaka makasi pona bo pikiliki ya ba papa. Yo mama ole o bimalibanda okende kosala bozoba pote mobali na yo oboma ye na AVC, kasi solution yango yo. O ezali moko ya ba solution pona kosunga mobali na yo pona bo pikiliki ya bonkundu. To moko pe papa sur la kokoso ya bo pikiliki. Alors, mbuma oyo babengi yango pastèque na français, na anglais watermelon, ezali bongo mbuma moko malamu mingi pona kosunga na oyo etali bongo bo pikiliki. Soko osombi yango ata okole yango kaka pamba, ozoa kolia yango ekosunga wana bo pikiliki. Mais awa nasali bino jus, nakanisi bozomona jus oyo na sali yango pote na lakisa ndenge nini soki omeli jus oyo na pokwa 30 minutes avant olala ndenge nini kosunga yo pona bo pikiliki. Alors mélange ya jus oyo ezali bongo mbuma oyo watermelon to pastèque na citron na tangausi. Alors soki ozwi citron na tangausi na mbuma oyo pastèque, otie yango na machine oyo mixeur, na anglais to bengi yango blender. Otie yango na kati ya blender, o mixe yango e kosala jus oyo bozali komona awa. Alors jus oyo komela yango verre moko ya jus oyo na tina ete epesa yo bongo nkuma, epesa yo bongo puissance. Soko omeli yango pendant une semaine okomona changement na kati ya nzoto na yo papa. Mama salela papa jus oyo ya pastèque to watermelon, o mélanger yango na tangausi pe o mélanger yango na citron, o mixer yango no surtout e kosala jus oyo zali komona verre o pesi papa mela to papa yo moko pe kosala yango na lobaki moko ya ba solution oyo Kep Congo TV ememeli bino pona kosunga ba o bazali bongo na kokoso ya bo pikiliki ya bonkundu. Bo pikiliki ya bonkundu.